Choix du maître. Le choix du maître. Ouais, le choix du maître. Pour les élèves, babimé belé. Vraiment. On a le choix. Pour on a le choix, il y a papa, il y a papa. Tout qui ne voyage, il y a 3 personnes qui ont la vie. Na petit mot, il y a chanteuse. Tout qui peut voyager, il y a la vie, il y a chanteur, il y a fille. Donc, on a vraiment choix na quoi. Il y a un monde qui a dit ça na vie. Voilà. Préféré na lela ya kobatama. No kibaloba balarme ya crocodile oh. Matwaza mordi na sango ya liwa. Asali hémorragie ya esengo. Atikali kaka na mawaongo. Mbisi sokindo ba pêchere bendiye. Ezalite mainde trahirie. Liye chengaka def de baba edino de molokai dido yongo peti aziza bulantulu Al Pacino de yomona matete o zulu weweke Emenea devoir Ele asala l'hôpital bakoni yo babi kao ozali go sala oya bolingo gonzo kande o susi ya bolingo ebelisa kao na banza kango mwinda ye kongenga o katsa motema katsa bomo ibwa yongo nani alongi moto yongo ngaya Zondi mate, Alexis Tamba, ou changer ba couleur, lokola caméléon, wapi bolingwango, tambola kakanga, mon amour, na kende langata ko sambela epa ya mama Esther, balila londi 100 jours. Ami, Jésus mon meilleur ami. Oh mais yami nazoka yo mikolo ka basero quoi non yo ka basero makambo tali basero opeka basero wa beta musique chrétienne siko bongo ba frère ba beta ba musique profane bango oyo ka bango te. Ne laissez pas vos rêves être juste un rêve. Vous servir, c'est mon devoir, c'est votre droit. En tout cas, c'est par cet adage que nous débutons notre émission, votre émission préférée, à Star, une émission de star. Une émission qui est toujours présentée par moi, Betty Masségou, la star, la journaliste internationale et professionnelle. En tout cas, salutations à tous mes fans, mes vrais. Vous êtes très nombreux en ce moment pour nous suivre. Je vous salue. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'ère à laquelle vous nous suivez. Pour ceux qui vont nous suivre ici à Kinshasa sur Access Télévision, je vous dis bonjour et bon dimanche. Pour mes abonnés, donc mes abonnés de YouTube, de Libanga TV, je vous dis bonjour, bonsoir, ça dépend de l'ère ou à l'endroit où vous êtes. En tout cas, salutations aussi à l'ingénieur Davon Moubama, les papas de Joyce Davlin. Je pense aussi à Anne Noël Kikiani, papa na Victoria Noëlla. Moté ma maman Titi Kikiani na kata London. Maman Miline Zemba. Il y a papa tous pépélé en béto, le maman Eli Kelemba. En tout cas, bah fête c'est en gros Betty c'est moi c'est là yo ebi quoi. La joie de Pichou na l'hymne national na kata Paris. Nzamba peso kimia donc makambo kene malamu po esengo na weze sengwa Betty Masengo, weze sengwa fondation Betty Masengo. Et voilà, salutations champion Kayeme na kata Kenya. Chaleur
Donc, moi, Nabilaka Yangandeko, Charlie Jogé Dia. En tout cas, je vous salue, vous tous. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de plaisir et beaucoup de joie de recevoir un artiste musicien bourré de talents. Il chante tellement bien. Archange. Donc, on a bien fils à papa. Donc, bien que le papa ne plus, son papa ne plus, il est déjà décédé, ça fait déjà longtemps, mais tout ça toujours ensemble, tout le bar together, on est ensemble, il n'y a pas de souci. Et paix à son âme, le papa Wemba, Bakala Diakuba, donc Foulangenge, le but toujours, Mouto Penza, a valoriser la musique congolaise, a valoriser encore la voix, la belle voix de cet artiste, en tout cas l'artiste Papa Wemba, bien sûr. Nous allons parler de sa carrière musicale, où ensemble nous surtout na makambo viva la musique. Et puis na concert en tout cas et là qui c'est que qui vraiment formation est bien et pas Papa Wemba. Voilà, je suis déjà avec mon invité Archange. Bonjour. Bonjour maman Betty. Bonne santé. Oui, ça va très bien, merci. Ça fait vraiment un bail, tout le monde en a tête. Nini karaba préparation kaka ya album nayo et on a vraiment temps mingi. Ouais, ba préparation na omoni maman Betty biso zo problème mo nene. Donc il musala président biso nzamba bengiye. En tout cas, il s'est faut soit temps. Le ça maram na yo mo singa ko sala ngo bambangu bangu te, on dit pressé te. Il s'est vraiment faut soit temps. Le roi sur 18 ans na biso dormi presque à la fin. Il y a bientôt marambo tali quoi. Voilà, makambo tali on peut oumeli hein. Je m'en souviens bien ba série Mona Yamba on a émission internet au beta li solo nango. Si les lora et si la raté. Bon, tel arabiso mo siko tous aba producteur donc maison abiso mo moto sali production wana tout ça déjà 10 titres tout comme déjà na 5 clips donc ne tous aba pena to travailler calme. Maman Betty tout 8 ans abiso to sali banzembo ki toko ba clip ya propre en tout cas sur les bimi tout ma mon place quoi. Voilà. En tout cas, Steve Kanza, mon réalisateur, hein, le professionnel Nakat Access Télévision. En tout cas, salutations à vous, bon dimanche. Bon dimanche aussi à notre cordon Aristide Nzapa là, hein, et puis à notre DG. En tout cas, bon dimanche à vous. Voilà, Archange Olobi, très bien que aux Alaki, on a préparation, il y a Makambo Italie, aux mois de temps, Mexico déjà, au commis déjà, au commis déjà paiement, au commis après quoi, on a déjà 5 clips, au toko proposé, on a 4 émissions, au clip. Moko Jackson Foulangenge to proposer on met to betano li solo na ebité débat to balwara que soki orchestre mukolo orchestre akufi net makamu nyonso pe kufaka batu bana bazana raison net papa Wemba nenga kufa viva la musique pe kufa ba bendo son ba ya ba mema bino bokene masu ngo net pe simba na ngote kufa bino pe net bozo bunda c'est comme si ba fort nyonso bo sala wana nyonso wana nyonso okaka to lo ba papa Wemba mema makambo nyonso akena na ngoto ndenge nini omoni na to ebiso déjà na début awa ke esenga faut soit temps viva la musique apé esenga il faut soit temps pour moi ba départ et salamaki esenga faut ba fansa pour orchestre pour ba banape makambo malembe donc viva la musique apé ba bien ba on peut ba na studio ba zo préparer pas album na ba on peut kalami pété awa ba royo kango donc tout ça vraiment na ba studio en tout cas ba pesa biso chance et puis ba pesa biso ba na ba on calme on a vraiment calme donc là en tout cas côté na ba calme ba au CP là voilà ba la calme ba au CP là mais suko na décembre au ba disque pe bimaramo belé yo ponika moment au boire quand na décembre tandis que papa chéri JB puis na pe bal des matchs déjà annoncé on a décembre ba hérité watana be awa na décembre ba Robinho Mundibo presque ba artiste belé ba grand na ba collègue na yo pe ba master na yo ba nyonso ba shaingenge ibuba na pese ba bon dimanche ye pe na décembre azo boaka o mona teke moi mbilinga o banga ngote te mbilinga c'est trop dire o moni ka ngana o bundela ka clavier va la musique o moni bisonde to za boto na ba fanatique belé ba villageois na ba villageoise banda papa ki ndaki onire bazana mo souci sikoyo bazela ba yo Archange bazela ba yo Archange donc banga c'est trop dire quoi. Ouais, et puis biso do bim sa album té toujours lancer des chansons promotionnelles pour album et obima année prochaine. Donc awa to zanga non na ba single donc to bim sa nzembo to yimbi na frère nangi chapé ou li lukanga les barons toujours bim sa Jackson Foulangenge. Ça pas na poto boyemende. Yemba déjà vent kende. To sala ki déjà clip zo leka kutu déjà na ndenge ka ke ba comprendre que na ça.
et puis bah oyo sur tatouage auto yembi ngana frère nanga Shikito ya on peut so bima d'auto ça 3 clips on a pour la promotion et puis après bah ba zo intégral album voilà. En tout cas, obeti bastini kaka ya o papa wemba ndo beta po yo penza o lela papa wemba l'ingénieur d'af mubamba le papa de Joss David tina tatouage tala ya fula ngenge wala papa wemba. Bon na beti ba rumba na salika moni papa wemba tire biso na maître d'école nga na salika continuité ya maître d'école de rumba na rumba ba ba yoka ba rumba en tout cas ba bonga ma po musique ya sika vraiment chez wezoya. Ok, musique à Sikezoya, donc rumba kaka donc babi rumba elengi surtout voix na yo wana ba tout vraiment ba sepela na ngo moi trop suko obeti système ndeka yo lobi ya featuring DD kaka ouais to yembi na frère nanga Chapé to yembi na Shikito et puis bientôt là tozo yemba na frère nanga Asso Ferrari ya quartier latin tozo yemba pe na donc et puis to yembi na frère na sœur nanga mo pardon ya mama nani mama Chala mwana ba vie contacter bango te yo ka zuka ba master ba frère na yo nzele za no mulai album eroya to yemba pe na ba vie za no mabete awa no to yembi sino ba master et puis ba vie to yemba na biso voilà. Ouais. En tout cas, merci beaucoup. Mais nakati ya musique congolaise, ndenge batu balubaka, surtout bino bosa ba jeune, bien que vous avez pas papa wemba, kolo rumba, beta rumba, abando beta rumba danger, atika ba empreinte nae, otobara icône de la musique congolaise, surtout côté à rumba. Mais na ndenge na bino ba génération na bino to mona moi fota moi ben on a benga ngo moi musique moko microbe quoi po ba jeune ba yo kayango siko yo zaki place au musique zaki sans microbe o keneka na li rwana to o landara place ba lwa rambisa landara pes ma echola wa no bo ma identité donc nga biso côté kuna to zala raté quoi biso to yembi normal ba yo ka message donc Premier normal, et puis so babilo wana kuna biso de zana raté quoi. Talara ngarkanji na sala makamba bongo donc. Via au CPLAT siraza quoi. Wana bo ma identité maman petit. Ouais. Mais la musique obi mikolo yo qui déjà nze muni ne CPLisio. Na ba artiste ba bois qui déjà ba chanson promotionnelle na bango. Linga mikolo. C'est mon na linga. Lobo kwanzambe za mokuse teo. Elongolaka moto na boumbwe soki mwana moto ataleli nzambe elongi na elongwaka na soni ye na nyangwa lingi elongwa na mawa ye achela kaka yesu yo motema ye soki mwana moto ataleli nzambe. Non, il y aura zéro micro quoi. Donc c'est ça quoi. Voilà musique chrétienne. Tout la musique profane. Qui? C'est pas moi qui m'a désolé. Voilà, micro là sur il fallait pour moi qui m'a message. T'es non yo zéro. Faire rigolo la bois qui regarde moi, yo yo kangote. Ça m'a bêté hein. Et ça m'a bêté non la juif vraiment temps yo kangote pour bi misika faut na so temps. Mais zéro déjà micro yo. Na so yoka yoka moi trop quoi. La PC mot de Céline. En tout cas, merci beaucoup. Et d'un point de vue artiste, on a vu ce qu'on vouloir était Archange, en tout cas grand chanteur, bon chanteur aussi. Il y a le bien quoi. Alors, je veux revenir à vous. Je laisse d'abord le temps à nos téléspectateurs de suivre votre très belle chanson Jackson Fula Ngenge. En tout cas, c'est pour le plaisir de ma maman chérie, hein, maman Katibaki, la fille de la porte Léopold Mutombo Kalombo, na kata ministère Amen. Bana ministère Amen, nyon ça va bon dimanche Nabino. Bon dimanche aussi à mon pasteur, le pasteur Olivier Témété de l'église Rehoboth. Voilà, Lemba. Je vous ai ya Noël Kikiani Albiso Salim Sala bien fort au Lobakala Moutou. Félicitations. Félicitations Archange. Merci maman Betty. On a moni les sous vraiment Moussa les ako kobaka bien que osa sous na viva la musique à tes mains hein ozo koba toujours na musala wana ozo pa ya papa wemba mais ngana olingana na ba fando bazo na biso comme c'est un dimanche ba olanda biso na ba palais et belé ba usi ba église ba e ba on sou pena ba kebe église te ba olanda non a star avec Betty Masengu o ya mbeli bino la star du moment hein na rubrique na biso wana star du moment na biso dimanche lelo Archange palolo la bango no bilengile rozaki no papa wemba sangisa on a presque to obeta na makambo etali hein to fandisa sko masolo nango.
Mirai blende ya motema nanga rosa oyo susi eko kakate eko pexe clôture ya metal ya amunanga rosa Maria rosa ay oh nalela yo marosa natandeli yo maputa mama n'espace motema nanga mobima défilé posa Mr. Miss amour nanga mère amazone na sombeli yo chevalet blanc Père couronne ya wolo ulata mokili emona mota konveka motema nanga Elibalango Papa wa Roma benisao Elibaloyo Papa wa Roma benisa Na Vatican liboso ya bakristo ya mokili mobimba Marosa Mama ya bana Mama ya bana Kadijinya na jo Marosa Vivi l'enfer au négro bolingo. C'est ça. Voilà, en tout cas, merci beaucoup. Na, oui, moi, papa, hein? Et tant que ils ont ça, biso susu. Est-ce que banzaka denga yo? Mondele asala l'hôpital bakoni yo babi. Kao ozali go sala oya bolingo gonzo kande o. Susi ya bolingo belisa kao. Na banzakango mwinda kongenga ho katsa motema katsa bomo ibwa yongo nani alongi moto yongo ngaya nani alongi yo pesi mokongo Konino tinga mbeli la mokongo bonga Kyo chana motema la misolo balanga esalinga o Ambiance mokili kosa kamingo Botwa lelo komelinga susi Na miziki ya arkana koemba o C'est ça. Aïe, aïe. Aïe, en tout cas, bilingue, vous en voilà à Star avec Bettima Sengou sur Access Télévision, la chaîne de l'excellence, chaque dimanche à partir de 11h et la rediffusion tout le mercredi à partir de 13h. La même émission, en tout cas, on a YouTube, la chaîne Libanga TV et puis Africa Promo 243. Avec l'ingénieur Dave Moubama, Canal Futur, on peut s'abonner à la chaîne. Voilà, Archange, en tout cas, Bande Kobazo, Landabiso, Toyoki, très bien, Dongo Yembi, CP, ici, Bango Zong, ici, Bango Suna Bilenga, Papa Wemba, Oyo, Torotikala, Kobo, ça n'est jamais. Donc, on est au Baka, on ne change pas l'équipe qui gagne, on ne change pas l'histoire. Donc, histoire et Otika Kaka, histoire. Mais, Nandenge, aux autres travailler d'arrache-pied, aux autres travailler aux producteurs. Ouais, Bissomoro, tout ça les productions album donc ça Arca Music donc la belle nanga moro de produire nga donc tout ça les musala kitoko donc à la minute awa to luara distributeur pour distribuer album donc awa ba bazona ba single bazwa Jackson Fulangenge bazwa Uli Lukanga les barons bazwa tatouage auto modifié na biso papier des autres choluka donc yango ils a ba chanson promotionnelle pour ba comprendre et si gani na ke et puis l'année prochaine ba bazumba mo intégralité à Makambo Tali. Voilà. Comprendre que aussi la tête pour attention no ba misu ba mission na ba petu na surtout bino bolo balanga on ba sila bango bana papa wemba kufa ba petu na ba est-ce que ba yoka na lisusu bon ngana ba raso mutu bon artiste c'est pas kufa raté hein. Pour artiste atakufi boyo ke lo ne musuna kisanga ni so beta l'artiste ne meurt jamais to kufa raté quoi dans le bac non bon Archange abandonne de komona na té donc na zaki na musala na bande ko sala le roi sur de remis presque à la fin to bandi pe ba concert il faut ba comprendre que papa mba kenda me ba Archange baza sur bientôt marambeta en tout cas ba bongam. Voilà. Parce qu'on a ces pélicans au sali de Tolbaka, donc bac na on a retour na on a média pour comprendre Moussala et Archange. Mais ce qu'on est indenge aux obeta Makambo Etali, obi bien album ebima année prochaine, mais cette année obim sakaka ba chanson promotionnelle. Style ka ya rumba obete lo musuya sikala katsu onate. Bon na lingi no bat découvrir nga la musique mboka nanga.
et beta ba rumba pa beta ba wake up au sentir yana ba mélodie mususu ba style mususu après maman Betty a confirmé ina na musique mboka na ye et puis a komi ko emballer ba style ba tu mususu donc biso nde tozaboye tozana na ba rumba po ba tu ba confirmer na musique mboka na nga et puis so ito so ba style ba tu mususu to so na biso to beti pe ba rumba ngo za ba rumba moko boya eza ba rumba moko boya en tout cas ba tu déjà Jackson Fulangi ba moni déjà sikana ke tozana ba Alexis Tamba tozana ba Papi les autres générique ezate générique pesali makambo etali tozana ba matata auto embeli masa na biso Elvis Alumba donc eza somo donc ba faut ba bongama po makambo etali soya ouais babongama po makambo etali eza koya babi ezoya mabe makasi makambo oyemba ezongi na TV po batu bayemba lisuta so baleki bakomokumisa bakar bapale bapeyaki shenkiti so makambo oyemba ezongi batu bobongama archange abandi makambo oyemba devoir ibandi donc c'est ça ouais on dit malo misenine te batu tua o basangi ngavanga na ondi mabango poso otali face nanga ezolakisa ke jo o sa makam donc ba o tu ba sa succès en tout cas courage et puis merci quoi succès te koyemba koyemba bango tua o basala musana bango biomonso moninga déjà bimsi moloko na batu bayembi babini seke message eza capté donc ba o tu basala musala bien na linga bango eza ba muso pe abimisi pe eloko na e ata et accroché te mais oui que oh c'est un bon chanteur c'est un bosseur net banane tangata deux nzambe na ngai no tanga nani so na tangi golo ke kana ba ser onayoka koyembi okotolo bokola nzambe oyo ye na kulisa wa nayokaki oyemba nze mwase ya moko boye lisusu nayoke nokala ba ser te ba ser onde nazoka ba mwa trop quoi donc yango nazo mon meilleur ami je suis mon meilleur ami oh mais ami nazoka yo mikolo ka baser quoi yoka baser makambo tali baser ko peka baser wa beta musique chrétienne siko bongo ba frère ba beta ba musique profane bango oyo ka bango te na yoki pe mais nazwa na temps nazwa vraiment temps na yoki pe mobutu abimiselo mobo ah jaloux na yoki nazwa ndé temps ya oyoka on a fallu pour pas message c'est cool là message ouais. Voilà, Elmara. Donc, ok, voilà. Évoluons. Merci à l'artiste monsieur Archange. Un des fans Bolanda biso de partout. En tout cas, Boza Ebele, Bosolanda émission. Elengna onto ok na onka boabi ai. Voilà. Concert oyo uto beta wana. Izaki wapi? Wana ezali concert to beta na bandal. Ezabo match à papa na mosolo. Moi na 4 ans on a nyo sona na bandal beta te. Nazaleka studio Palin. Studio Palin. Sur na bandi sur bon match à papa tous les 24 communes. Donc tu beta déjà na matonge les gars qui bien, tu beta sur na bandal et les gars qui bien dans les 12 autres ben si batu tout. Bana poto ba kozana kisasa, bana kin, boya bon na parking à molar na wazimba wana pas trésor issa, boya royoka archange public choix d'y mettre 100% star, ndenga zo ko incarner papa wemba quoi. Donc les 12 batu ba royoka archange et puis surtout le ngwa to Kenya ba Congo central, tous on a mo ba contrer belé pour nos match à papa. Ouais. Okay. Voilà, en tout cas, retournons encore du côté de la régie. Cette fois-ci, je veux vous proposer un élément comme ça. Il y a concert, il y a invité Nabiso Archange, au Asalaki Kara hommage à Papa Wemba Fulangenge. C'est parti et on se retrouve juste après. Voilà. Back, bon retour, hein. Merci beaucoup déjà. Voilà, c'était là le concert de l'artiste monsieur Archange, les fils du maître. Hein? En tout cas, merci beaucoup Archange. En tout cas, non, mon akaba explose au sala. Vraiment, bravo. Merci Mikolo, on a mis 100% star, les choix du maître. Les choix du maître. Ouais, les choix du maître. Pour les élèves, babimé belé. Vraiment. On a les choix. Pour on a les choix à papa Mbapo. Toi qui ne voyage, moi sous 3 personnes qui ont la vie. Na petit mot boya chanteuse. Toi qui peux voyager moi sous quand la vie ba chanteur na ba fille donc. Nous allons vraiment choisir quoi. Et au moins na ça les 10 ans na vie. Ouais. Ouais. Malheureusement ça la clipté na nzembo boyemba wana. Est-ce qu'on mi benga les choix du maître hein? Les choix du maître pour na chaki déjà bikunat. Les papa kufinga na chaki beat. Ngam na marka ki kuna na Côte d'Ivoire singa chanteur mo boyemba. Pour ba comprendre que papa Wemba ki ma forma ki bato.
nakuta déjà une histoire na imbagi monde tsetala ki ba Peter Gabriel batalaka ba Jibe Piana ba Wiranson batalaka jour ango ke via ke ime pechuana à défendre nanu viva à défendre mboka na RDC pour ce jour on a gafaka na Côte d'Ivoire des fois ba Mewey des fois ba Salif Keita des fois ba DJ Arafat paix à son âme des fois ba Davido ba ngaba ba ce que RDC ngo mawa ba na ba artiste était Papa Mbappé a formé na été donc on a le choix d'y mettre ouais non méritant vraiment méritant donc c'est son nous babi histoire à l'époque ndé makambo ezalaki vocal wana osalaki o défendaki na motema na préféré na lela ya kobatama noki baloba balarme ya crocodile oh Matwaza mordi na sango ya liwa asali hémorragie ya esengo atikali kaka na mawaongo mbisi soki ndo bapeshere ebendie ezali te mayinde etrahirie mère Amazon bazolela bakadi bajo bamoni pena papa alamuki quoi le choix de mettre. Voilà. So on a une place. Nalié. OK. Ah. Là au matakawana. Nalié. Chengaka. Def de baba. Edino de molokai. Dido yongo. Petit Aziza. Bulantulu. Al Pacino. De yomona mateteo. Zulu weweke. Ouais. Emenea. Emenea. Devoir. En tout cas, merci beaucoup, bravo, bravo, bravo. Et méritez quand même ma borona banda kubisika bozali. Donc Valobi, aïe. Donc merci beaucoup à l'artiste monsieur Archange. Azongi sibiso lisusuto quand ce jour on engezala qui en tout cas bien que to c'est quand même ça fait mal. To bungisa icône. Donc Valobi Papa Wemba Fulangenge place Azali paix à son âme une fois de plus et puis courage et belé à sa femme biologique Mama Rosa donc Marie Rosa Bisika Azali maman Yabana donc famille Mobimba voilà tous en yo Archange to qui déjà to chuté to le bien nous makambo etali pourquoi titre wana bon au moni to sala nous cérémonie boye émission n'ebisa ko makambo etali et ça na ba domaine tout lelo mokili ningani na maladie au Covid-19 ça makambo etali lelo lisusu tokuta na mama Betty na papa tozo sala émission ça makambo etali donc makambo etali ça na ba domaine tout papa mba lelo 4e année Archange abandi sur makambo ça makambo etali donc makambo etali ça na ba domaine tout ouais ouais makambo etali tellement na seki moi trop na sepeli moi trop d'émission to pour l'air Archange ayemba ça la bien makambo etali wana obia ça na combien de chansons to remis déjà na 10 titres to tiré na rumba moto to sa mikolo to mbeli masa na biso Elvis Alumba et puis na hommage à Papa Wemba ouais to remis déjà na 10 titres na 5 clips ouais donc il y a to remis nango quoi. Voilà, merci. Mais et bien ma déjà en décembre. Ah toujours bimisa 3 chansons promotionnelles où le kanga les barons auto-éminé échappé tatouage auto-éminé Chiquito et puis Jackson Fulangenge. Ouais. Alors si on t'a produire yo un numéro de contact parce on donne surtout ça là déjà hommage à Papa Wemba au Betango dans toutes les 24 communes de Kinshasa Torokio ça là ndeni surtout bato balingara ba yo kal sus bilenga Papa Wemba bo ça ndeni po ba ko ta contact na yo ba benga biso ba beti ya Willy Mosheni 89 84 67 686 89 84 67 686 ce ba bien bozo bureau et puis ba otu bazana posa ba betsa biso ce que to bandi vraiment ko beta ba otu bazana posa ba ko répertoire ya Papa Wemba depuis le yoga lokole tina sukawa en tout cas on a suko na mieux placé pour na ko papolango donc les 12 ba ya na ngiringiri na wazimba wana ba ya yoka les choix du maître et puis tu rouleras toujours à pas maman Betty pour te passer avant programme quoi ouais. Merci beaucoup. Une dernière question, quelle différence faites-vous entre un musicien chanteur et un artiste musicien? Donc un chanteur, un étio, on chanteur non? Ce qu'on a montré dans les musiciens. Surtout na bino boyemba ba première voix, ba deuxième voix, et moko ya mbria rabatu hein? Bon, ça non.
Ba musicien na mona ba musicien au mona jomo ba parole pour rebelle méchant mokié wa ba musicien so ba artiste chanteur za ba biso wa la différence ya bon ah jola la musicien ah musicien ouais mais te jola la artiste musicien ba biso na ba so Ferrari wa ba maison merso na ngwaza na ti chanteur te kuna masalanga za kuna ti mudazo tonda kuna Nicodème le sako masananga Nico za kuna yim daza na charge. OK. Ya Nico. Voilà Nicodème wana selon Archange masana café rumpe ça va zo charge. Na BCBG. Na BCBG kuna siku na tige na nani? Na BCBG na tige na nani? Ah Fuja Longo na tige na nani? Ah na mona te. Na mona te. Te na moni. BCBG za ka Fuji. Ka yemo papa chéri hein, ka yemo ko. Mais quand il y a mon papa chéri, t'es un papa chéri. Batuta katolote na mobali ya bato lukaya yoe ozole kisata wapamba mama ke atali gablo na yo tika bajenda wa bayebi yote bayebi makango te bayebi yote donc c'est ça. Voilà, merci à les apôtres de vie Archange te crois vouloir yote alors pas faire rigola kuna na masala ki gola za kuna yem dazo charge azo charge na masala nga na de gol ouais OK pas fali poupa nan ka imo fali hein oui ambassy bourgeois bazar te ka imo de cap Mobutu jaloux jaloux ka imo Mobutu. En tout cas, merci beaucoup. Donc, sans polémique, hein, les points de vue à Archange, il y a lobby, chanteur baza, musicien pe bazali. Et donc, un chanteur, ça monte dans une belle voix, il est bien. On a isa Saint-Loyer. Oh, azanega te ba poudre bela mi bengi, as un musicien, as un chanteur te. Voilà, merci beaucoup Archange. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Un dernier message, on a ba fan no balandio, ba koko retenir nini na passage na yo na émission na biso lelo. Après on que le suko au sakanaka na micro hein na dimanche lelo na Astar lelo yembela bango o sangisi ba fula Jackson fula ngenge beteli banso nze mwana bosali na échappé na o sepena chikito zongisi banso na nze papa wemba. Voilà un dernier message et puis quelques salutations. En tout cas ba fanatique ya Archange des choix de mettre na ebi ke bozaki na souci à trop absence na ngezaki ya travail. Si vous avez presque à la fin, tous la promotion kalaté awa, tous senga merci na bato bazo chabiso poa, tous senga merci na Vianney Kande na Paris, tous senga merci na Ado Lungu 0049, tous senga merci na Jackson Fulangenge, merci na Alexis Tamba, merci na Baba les célèbres, Papa Bonheur Yav, Hervé Daouda, Badbazé Belé, tous senga merci na Charlotte Soluti, merci na Masalanga Cédric Luanza, moninga de Castro de Kwenda. Merci na petit langue échappé Junior Bolenge batuto balinga Archange bientôt makambota les famille Binjila Karen Binjila basenga bisoko pour mai mais to pesi bango tono to sali mabe bientôt makambota. Voilà, soyez vraiment prêts hein. Donc bongo bientôt makambo Italie sera disponible sur sur le plateforme de téléchargement, donc dans toutes les plateformes de téléchargement, et donc vous allez déjà disponible donc dans vos bacs hein, de tout le bac hein, donc dans le bac, et vous allez disponible bientôt avec Archange. Merci beaucoup à l'ingénieur Davon Moubama, les papas de Joyce Davlin. Merci à Noël Kikiani, motema maman Titi Kikiani, maman Emiline Zembana London, motema papa tous Pépé Ambetol, ouais, maman Eli Kelemba. Merci beaucoup à la fondation Betty Masengu, la joie Mado Pichu na lim national na kata Paris, champion Kayembe na kata Kenya, yoza mwana bilaka balobi e na butu na mo inzamba mutombo azali azobatela yo donc aropambola rofungola makambo ekokende malamu ekosimba kaka. Merci beaucoup donc balobi Chalère
Charlie Jogedia. Merci en tout cas à tous mes fans. Steve Kanza, hein, mon réalisateur, le professionnel. Merci. Aristide Zapala, notre cordon. Voilà. Retournons déjà dans notre plateau. Hein, la plateau de Astar, Bisiga, vraiment. Le Betty Massengou, la journaliste internationale, la star Azawana. Et donc voilà, pour te conclure l'émission. Voilà. Mais merci beaucoup déjà. On se retrouve à la prochaine. Je vous laisse accompagné de Archange. À ces pays Sabino Kakana, Akapela Moko Boé. Et ça, la bino va bien. Babi aïe. Merci beaucoup. Voilà. Ciao. Basala kaboyete na moto yolingi. Moto zala kakobenga mama yo mokolo bakinga naza. Ta moitié tes promises. Le bongwani terre maudit ponanga. Mawananga j'ignore munongo. Boss et bondo 600% ya bolingo chéri fallait la pesa la moitié na mikosa mila bolingo na yo tala ndenge na plonge na piscine zanga mai mais Césara Patrick Lenga o efface ba pointe ba bon souvenir na ngala motema na yoro na batama wapi ngani kita na kimela mboka nini pona soni yo pesinga papa papa ya bana nanga moko na zondi mate Alexis Tamba ou changer ba couleur lokola caméléon wapi bolingwango tambola kakanga mon amour na kendelanga ta ko sambela epa ya mama Esther balila londi 100 jours